Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Salut na fidèle nyonso ya Congo Check Check TV avec Darling Love la Canona. Bambote partout place bozwami la Canona bino yeyo. Mwana muluba. Botama muluba ka sentiment na profité na pesa mbote na le big boss papa Sibu Mutombo depuis Allemagne bote na yo papa na Dr John Maonzo depuis France bambote na yo honorable Papinzi la bambote na yo vraiment belé Georges Zunga papa Georges Zunga otete la ke mafumbe bambote na yo vraiment belé toujours dans l'I-Love na émission na ye vous avez droit de savoir bozala ka na droit koyeba oui to pesaka po bino boyeba et ça la biso bien makasi bo s'abonner vraiment belé na Congo Check Check TV borozala de cité lelo lisolo na biso ezali boye bokota nde na bela en direct bokota po Darling ça yé na masolo na ye quoi lisolo na biso ya lelo ezali boye nera ba ezalaka mwasi na mobali balingani mais mobali balingana mobali aza chômeur mais mwasi a débrouillard na ye papa bavandi pe na konenge zaka muninga malamu na tango apasi bavanda ba souffrir ensemble to papa na biso wana pola ta chemise il fait ou t'es pas moi wana papa na biso wana po azala na crédit na téléphone azwa moya ko sala appel il fait ou t'es pas moi wana nzabe pa sungi papa zui musala kozwa ndeko mobala azui musala bandeko balandi ndeka balobaka mobala oyo asufra na mwasi na ye eza pasi po mona ke bavandi pena libela liwande kaboli bango zaka vraiment pasi eza kaka ke msusu mwasi nanga na sufra na ye yete kutu ne mutazolia mbongo nanga to mobali nanga na sufra na ye yete ne mutazolia mbongo nanga papa na biso azui musala azui pe mbongo aluki pe balala azaki no ingrate erwana aluki pe bala mwana mwasi wana abali mwasi na ye atali degré ba sacrifice mwana mwasi wana sala po na ye abali mwana mwasi ndenge zalaka kaka ye mo yebi mibali so azala mbongo te erana aza fidèle numéro 00 ara na paquet oza en poche azwa temps kota ngwasuma azwa temps ya kokota soki le club azwa yaya to papa aho mona mère penaro yo zaka mère a parler rideau ndaku papa ye olinga na fimoko bakutani na ye na ville na boîte moko balingani ndenge zalaka bana basa Kishasa nde kaka tendance dibinga lobaka ke bakendaka pa mama Chibola bakendaka pa mama Chibola bayeba ke mwana mwasa Kishasa profika yeba ke mwana mobali na poche na ye na porte-monnaie na ye azalaka ta na $500 ka ya pamboyo $500 ka ya pamboyo akokendeka akosala elokisi mwana mwasi na yebi te to chango nanu eza kisi papa na biso akomi komona mwasi na ndako on dirait torchon mso torchon ba pesa yango valeur po torchon pe basokola yango papa tikite akomi musika bengani mwasi na ndako mwasi bambotelaka mwana kaka moko to ba mariage eza nanu pena tout fraîche eza pena sika to ba na ba savourer te fi wana yeko paraître na vie ya mwana mobali wana ayebi te place mwana mobali na mwana mwasi wana babandela kite apandi couple ya bato bandeko balandi mwana mwasi pe kota keneki lokola pa azala ne mwasi ya mobulu te azala bafio bazalaka calme azalaka kaka mobali azoloba ne oui papa nayoki ekose répéter lisusu te aza lokola Darling te moko apetaka bapla kande na lobaka mais ye pena sa oui papa bandeko balandi mwana mwasi akomi na église aboyi même kozonga epa na bango po soni kozonga ndenge nini 2 ans kaka après
oya kozonga epa na bino yeba soko bali nde Clarisse Place mazo bala na boyena dode mavumisa ya kozonga olala wapi place no ezata place no ezasute bandeko mwana mosako mova na église azui mwana tindi pa mama na ye église ndenge ezalaka séminaire pasteur moko aye koteya wana pasteur wana asepeli na tantine wana neza mutu mususu bazoteya bapesi te moko boye to bana ba problème oza nango ezo concorder la fille abandaka kolela tine pasteur wana oteya azolela to ba pasteur wana to ye moneli yango na misu o eza spirituel to ba moni ke mwasi oyo aluka na vie mwasi oyo ifale na vie na ye eza fille wana abuka nite pasteur alingi ye quelques mois après abali mwana mwasi ndenge ezalaka mwana mobali kota tikalaki papa na biso wana ya liboso musala ekufi mwasi olokoti na bar soki oza lisu na mbongo te eske akovandelo te bandeko mama ya biso abi nga na mesala na vie ya mbongo na mesala nazala bien nakomomona o ngai naza mwasi te baso balobaka nga na kozela te nzambe asala to banga nazelaka nga nalingaka nde okeyo yelinga chaque fin du mois nazomona akimi papa bandeko balandi papa tikali souffrance ndenge wana na mwa mwasi baboteli ya baya mibale souffrance mwana mobali na nga na kobenga mayele mabe pourquoi bokoloba darling mayele mabe mpo na nini boyoka lisolo lokola mpe mobali oyo abalaki aza pasteur moko reconnu awa tuba ayebani pena mwana mobali asali makasi ayebi ndako ya pasteur wana po pasteur so aza reconnu moko yeba na mwasi na yeti ayebi ndako ya pasteur wana etombe jour mosusu akei akekutana na mwasi tuba mwasi tellement omoni ezala mwa pasi mobali moko bolingaka makasi na vie quelque soit sala o likambo moko boye dès qu'à apparaître na vie na yo lisusu toba atako tokolinga yesu na bolingo bozali nango ya kisheri te me bolingo mambo etikala na mutema to bokoko sale mabete manga tu basi bazala na eloko wana okoko sale mabete me pa mibali ezalaka bongo te bandeko balandi ayambi atanke mama pasteur ayoka ye ononene naza boye naza na ba problème moko naza na mbongo te naza na moya kobokola bana te limbisa ngai kotala nyonso wana te yo mpe so bali na ozosala vi na ome luka kaka oyo ede ngai mwana mwasi abi problème eza te pesanga quelques jours batransfert na biso esalama awa j'espère bana poto bayaka yaka kine bayebi mpesa oyo eza transfert mo basala na batelefone awa bandeko mama na biso wana na mutema malamu ya mama pasteur atali pe mwana mobali wana bazane na bolingo to bana bazo souffrir wana baza baleki ya mwana na ye oyo yaza na ye pe na ndako azwi mbongo atindeli asaleli transfert tala mayele ya mibali ndenge ezalaka mobali aza kaka sa ya nzungu ata baniki yango bien suka ekoma nango kaka salite eyindaka azwi ba message wana ya ba transfert ne esalaki na kombo ya mama batindeli alobi atindeli pasteur alobi tala genre ya mwasi ozani na ndako tika mwasi na nga boye mo ebika mobali so alinga bebiso makambo pa moninga mobali mosusu ndenge za boye tala kutu apesi nga mbongo o azobondela nga poto zonga na lobi kutu yo za mobali la vie na ete yango nazanga moko te na plateau nazana bandeko mais titilement j'espère déjà so fongolaki nazana fa l'artiste noir nazana ya Patiko Betox et ça mais c'est l'artiste vraiment ngana linga le auto solongo bana mibali na bana mibali po loko ekomi ezake mwana mobali film de pe bandaki mwana mobali ka ni mtu amonisa mwa si passe tina suka nango mwana mobali kaka nazo monisa mwa si passe yango na invité na bana ya pati. Bonsoir. Bonsoir la patrona, la canona, Darling Love. Mais c'est l'artiste. En tout cas, so benga bon comme ateti. Ouais, na pesi bonsoir pe na balandinyo so ya Congo Check TV, sans oublier le boss du site, le boss Sibo Mutombo, place Azali Bambo Tebele, kuna na mboka ya Bamindele.
Pour bisona et on a différence moko impossible. Donc on a moi miliki, moi yaourt, moi gâteau, moi madeleine. Ah par fufuna kwa ngato ebi soute surtout vivre ndeni. Donc voilà. Merci beaucoup, Yapati Kobetox. Feu l'artiste noir, bonsoir. Bonsoir, la patronne Darling. Mon nom est Libo. C'est-à-dire, merci infiniment à Mouto à 8 ans, pendant 500 ans, on a Pati Kobetox, un espace où vraiment je tiens à saluer les boss ici, Moutombo. C'est-à-dire là où tu es, Bambote et Belé. Et puis tous s'abonner toujours à la chaîne Nabiso et Congo Check. Et puis, dans l'émission où vous avez droit de savoir. C'est-à-dire, pour l'instant, feu l'artiste noir, Nabino Yeyo. Tout le monde qui a un pantalon, merci. Magato yaka matanga papa te olati uniforme te. Vraiment n'habité quoi. Ça complété. Ça na batu kana ke balia papa yozo faire partie. Pour yaka matanga te. Malheureusement ça ngina mboka na biso te yebi. Merci beaucoup. On les a vraiment quand ambiance à plateau ndenge zalaka. To se justifie ko Darling Love. O vient la bouche à Zubota la boue. Journaliste n'est invité na la maman côté. Yaka na lekina. J'espère Bolani vraiment li solo na biso bien makasi yande ko mwasi ba souffrant na mobali ba boyani esimbite munde ko mwasi kota kenda ki abali pasteur mombe mais côté moi satika de mobali wana tikala ki abandi ko souffrir na ndenga mukete to ba ye ko senga lisungi et pas mwasi na yakala moi sakala solo ne attend que maman pasteur alobe aider na motema ndenga za maman pasteur mais tala loko ndeko na biso mobali asali akei azui ba message ya ba mbongo ndenga transférer à sala qui transfert oui bo excusez nzambe trop par le petit ouais allez atindeli papa pasteur alobi tala dega moi sozali na ye azotindela ngambongo azobondela ngai poto zonga na lobi ke yoza mobala vie na été analyse en tant que mobali ya pati yonga na lingo jouer na bité na cho rôle nan ya papa na aboya ki mwasi to papa pasteur Au fait ngai déjà na mi cheka déjà ka ke non nazana ka ngai pour na sala analyse bien permettre ngaza moninga no mwasi Darling Love mais permettre na que mwasi na zoba Aza tellement imbécile à tel point que il signifie que moi c'est la septième bête. Darling Love, est-ce que Bikena Batum Souba Bomela Baon Motote? Pour toi qui est bien, je vais te dire ceci. Moi, mon baliouana, soit comment il faut souffrir. Comme na niveau teko senga mwasi wana mbongo nzambe mutabe ya frapaki mo mbali wana kotala bolingo nyonso mwasi azaki nango pona ye allez mwasi yango a joué na idiotie elle est tellement idiote a comment zo mbongo bon mbala yako senga mbongo au PC une fois allez ba transfert comme belé pour anikas non ça par rapport à bando talake bano mobali azana bango bazabana baza même akila na mwana ye pas na ye na ndako ma sœur. Tu as intérêt à comprendre certaines choses. Tu as intérêt à comprendre certaines choses. Ma pasteur a bombé moi je suis comme tout bien ma pasteur. A bombé pasteur et kabota libanda. A bombé qui pasteur. Non pasteur a yebi moi. Pasteur a yebi bien. Oui. Mais si on a non so déjà to coopérer sous déjà et puis nzamba salinga grâce na bola mo ngana zaki na pas mobile nzamba salinga grâce akutani singana pasteur. Pasteur a yebi qui na bota déjà. N'empêche banana ba yakapé au passer ba vacances ba yakapé au passer au pa maman na bango. Est-ce que tu comprends dans ma communauté que moi je suis zoba makasi? Kizo baneza pia pati ngatisko no comprendre. Kizo baneza ke no. Mutu oyoyo a décevoir na mabe na likambo yobili mutu na makoloto ya bisoka bobo yana ke bala ni mwasi mususu. Ya patobi ko mobali. Kasi tena mobali ngasi ko na place ki mobali ona. Mibali ba flata basi oyebe. Mibali ba flata basi ba flata mibali. Mobali abosa na ke mwasi na kanga ki par exemple na mwasi musu na mbetu mais oye bondelinga na biso olympique ngotyenga moral na bosani ke na kanga nazana petite sœur nanga tendresse dibinga to vandi muto benye na poto pour na relater histoire ya noko moko boye batila ke sope likasa na lolemo sope ni na ebo abimina mwasi awa comédienne moko awa zoni kuna boye alingi suko sentir mwasi te mais mwasi apezaki na poa na ye abimina mobali wana kapo zomba ne mobali mwasi ngo zo bampese mwasi pa yebi ndeni ya ko sala kapo ko isa mobali. Est-ce que tu comprends mon toloba? Donc et ça que non. Ce qui déjà tu à niveau wana. Mobali wana za pasteur ebi que non moi si nanga bota de non bali mususu. Donc na limité pasteur bengana bana moi si ne so baye wana. Na limité. Donc le quoi de mobali a beta inanga mabe au départ.
Donc tous on a point de départ. Bon, tous on a casse de départ. Nazaki nanda kwana. Na bimi pour nazaki dessus. Ah. Mbongo so na tinde la na opesa mbongo. Pour ban bazakuna. Mais comme habitude te. Et comme habitude. Ngamo biso moto son ma classe. Na senga mbongo 2 fois 3 fois. Mes excuses pour ma classe. Maman patalinga boeti, ça va kende na yo futa. Habite ko za muyibi. Habite ko kosa. Amuka stanu de trop. Kende ngamo na yo sani. Na yo futa. Donc transfert comme peut pas bon pour ani. So moni ke ba mobile ngo senga mingi. Bon, ça va y na bana ba na pe moi 1 mois awa. Ezalaka na ngoti. Merci beaucoup ya Patina Pemisonda Moza yo morote na plateau. Faiba l'artiste noir. L'année nenge ya Patia Sali analyse abi moi ça zoba. Pourtant mais pourquoi olingo zongise sous pemeni? En fait, merci maman Darling pour la parole au Pessinga. Non, on condamné mon cité, non condamné ne comme bali oyo azako se faire ridiculiser ou aux déstabiliser foyer à mutu oyo négligaka. Maman Darling, oui bien Nzambe kanen ngani venanga parti ko beto autoloba. Nzambe ba façon bela à frapper à batu. Est-ce que tu sais que non muto bozui temps peinant? Au polyali pendant ton enfant moisiona pour la chemise au lata moisiona pour le transport na yo lat ya rozana enfant moisiona et puis comme na moment où on va permettre yo ya aussi mambongo tu étais bien, tu as bien commencé au bali moisiona au chena ndaku. Vu que nous les hommes et puis ce monsieur c'est un insensé azazoba tel qu'il est là aki alandi ba sentiment ya libanda ok na sentiment ya libanda ok et comme ça niveau ko benga na mwasi na yo obo souffra na kata ndaku mwasa ke libanda aux moisi moko boye je ne sais pas parce que le kota ki yebanité provenance à moisango yebanité aux huies au côté na ndako déjà aux côté ça nini semence nini yo côté na kata ndaku na yo quand ne ba nzamba la raté nzamba permettre na moisi o benga na ki wana accueillir pas pasteur à mobo quelqu'un pas yeba na mboka na biso moi tout en combo na si facilement parce que a pasteur à munene nzamba permettre moisi na biso wana a bali a comme stable na vie na ye yo nzamba frapper yo a kangelo ba porte nyonso. Yo moko zu volonté ya okende koluka mwasi wana aidone loko mwasi pe azu volonté te mobali nanga on a ex nanga nazalaka na ye apesio eloko bosole na ba message mais comment se fait-il yo mobali wana ozo ba message vocal wana okende ko tindela mobali wana ya pasteur pourquoi olingo sala nini so ce ko déstabiliser bala mwasi no wana obengana qu'est-ce que yo okozong sela banzelo akome dako kende to me capable de se faire comprendre pour ani bali boto za bazo makasi boy likole loko mo bali wana pasala ki ngofa to zonga nono bolingo emse loko mso azaki sous envoûtement ya mwana mwasi wana balingana ki me tango ya ko zonga sima amoni ke o pena mwasi avi na ngai na kokotika ete. Mais aussi longtemps yo zonga sima otali rétroviseur ozongi sima obi o mwasi avi na mais mwasi avi na yo tango ya luka ki yo. Il peut que ce pasteur, il y a qui a balé pas balé ni pasteur. Azu bonheur mon avis na yo tom sous pasteur wana oche laisse oyo bando pesa été. Pour mon que non, il pas zaka zoba ndina bika za zoba po anini. Ozui bonheur oyo wapi oyo yo mobali wana kaloko pesa été. Moi c'est pasteur. Oyo petit peu pasteur vérité que non, ndena zabo na bota. Nana mwana nga moko na bota libanda. Pasteur andimi. Aza bien informé que moi si nanga zana mwana moko bota libanda. N'empêche moi nana lobi pa rovanda awa tangu déjà papa ya mwana wana place mwana nazalaka au yaka wana to tangu déjà commence la transfert au tindaka mbongo nous avons pas pasteur donc faut que ça pasteur vérité non papa na sala ki boye papa na sala ki papa ayeba pour mo ko ya brisque pasteur ko boye nepe donc faut pasteur au courant que non s'il vous plaît mon s'il vous plaît tu dois essayer vraiment faire l'analyse pourquoi mon bali wana si ozo ton yo kota na ndako wana c'est parce que azana intérêt ko déstabiliser libala ya ndeko na biso mwasi wana pourquoi s'il vous plaît mon vieux c'est ce que je dis moi c'est quoi une imprudence pourquoi parce que tango sala transfert ndenge wana mwasi azana bali na bolingwa solo. Prenons un exemple. Darling a botana mutumsusu. Baboyani a komina mbali na ya pasteur. Tant Darling a ozwa de mbongo, a otinde la mutuana. Papa, na tindela ki na tindela mbongo mo place boye boye pona mwana. Papa, monte ça mabe, monte ce que ça mabe. Mobali ozanya mbongo mbali ba ko peser Lucas, mobali a peser problème à peser mais mobali té. Moi si ya solo, moi si tu penanza na bolingo vrai. Na mobali na ye. Et ça pour l'intérêt que a pesa makango a pesa pona mwana moi c'est autre que non mwana faut to
calculer bien. Ah bon moi c'est encore tinda bon a tu as singa keno a ngati ndambongo boy. Ah baksa 10 000 likolo mbongo wana. Au moins que tant mobali wana aina molimo ko déstabiliser. Tant mobali non mona ko keno. Ah 2 fois 3 fois moi c'est singa maboti ndambongo kuna. So mobali wana a installer a saler nga a capturer ba message nyonso wana ya ba transaction wana. So quoi tinde moi te pasteur au monde non normal. C'est pas tino bien mon vieux. Est-ce que au comprendre na ba façon pasteur ina na mo sine wana. Vieux na repère exemple bongo et pas na yo. Okutana fimo na nzela, okutana ba manière mo boye, okutana ba déception na ba stress mo boye. Yo longoli image wana effacer image wana. Et maintenant tu vois abeto le soleil moto ya pesa ye passe wana. Est-ce que yo avetika ko permettre à monter? Est-ce que okini na kimi monter na bité que non na otine de la mobile wana. Alors ba kamenge noter. Est-ce que boyena mon a décevé? Oh, est-ce que mon t'a décevé maman? C'est que non, pasteur on a wana à peine temps il a construit foyer na ye. Parce que le monsieur tant azwa ki temps yo botanga mwasi wana bokabwani ozi mwana yo mobali otika na ye. Mobali tika na mwana te mwasa kendaki na mwana. Po mobali sundola ki na mwana na pe ka. C'est que mwasi wana oede mobali wana en 20. Yo la mi mwasa za zoba. Oede en 20. Mwasa za zoba. Oui. Ata zoba te mobali wana za zoba. Mobali wana za zoba parce que azoli a déstabiliser foyer ya batu vieux. Omoni nzaba frapa na ndenge belé. Yo ko linga o sabo menza ba personne ngona nenga se. Au koufi pour rien. Un pasteur tel qu'il est là, azumwa na yo mobali obotana mwasi na yo bengana wana, aozo mwana en charge. Yo mobali wana makolo na kasa lopango wana ekeko luka nini? Mwasi siko oyembeli nini na lupango bato. Mete mwasi za zoba. Mwasi siko oyembeli nini? Parce que yebaki. Nani ayebaki? Mwasi yebaki. Ay koyeba nini te? Abosana mutu mo boza na porte azana besoin ya solo na kutana attend que maman pasteur. Tango cotissier. Mutu mo be pa ye wana pona ba conseil. Tango yebo omoni. Tango moni kezaye. Tango solo le boicho kangi mutema te. Obi na otinde lombongo. Alors commission habitude pour nini? Commission habitude pour nini? Atali bolingo amkie azala. Ma pasteur. Moi qui motema, moi ça qui motema qui bo maman avec au bouc en te moi si quel que soit les KV. So bolo pas moi si. Ozane ka okita. Vieux, na continuer s'il vous plaît. Au moins oh moi si on a ça là qui wana, ano sango par volonté. Ano sango par amour té. Si on se comprend bien parce que a mutu oh ba vanda gine na ta souffrance, ba vandi, joie s'épanouir azuma kambu. Aida qui peut moi si wana. So moi si on a ça ko aider c'est par contre oh bolamu oh joie na sela yi. Alors ça par bolingo. Mais Jozo bazoba mobali wana nde azolinga ya ko ya chaque fois pour déstabiliser libala ndeko na biso moi si vieux. Est-ce que tu peux poser la question ou non tu la réponse té. Moi si azo bon ayambaka une fois pas yebaka tezaye. Atmosphère mo ngé salama na so na boye na yambaka té na lobai mabe bandi makoza na kata lupango wana banga ba sepelate. To vani permettre to solo liti. On a besoin bon ouais non tindelo. Mais ko tchaka lisusu makolo awate. Primo. Secundo, ngai na yo relation etikala ya l'autre côté. Donc, si on entend de l'ombongo, eza ya mbala moko et puis sili. Bon, et comment ya mon messano? Et dit te boni nde bangala balo. Bakisa pe comme penine. Tozo kene déjà presque na conclusion. Moi ça ko boya. Mais aussi longtemps mobile yana détermination mo bazo ki na mission mo na ka solo pango wana. Moi ça ko boya na yi. Boso yo boyi le lomba yango elobi. Oboso so elobi okuna. Oboso elobi okuna. Mo te no ya pasteur zene ndo musani nini. Tant obo ya mbala ngo ya ka mbala no zanda ko musani nini. Oh est-ce que tu mbala ngo ya ka est-ce que moi ça azota yo so mbala na yi. C'est que moi yo na mi moi ça zoba. Moi ça zoba. Moi ça moni maman pasteur wana. Ba maman pasteur boli misanga mais pasteur na biso wana. Moi si to que maman on a conclusion parce que to chité métier conclusion que tu se déranger t'es la patron na conclusion ça que non. Au moni moi si nazu ki zoba na ye makamne so ndeka moni kande utosali analyse nazu ki zoba na mengo tchongo na kebena na vivre vraiment na tchongo na balance. Obi ke nini zo tourner zo télémante ki zoba exact tellement kilo et le zo baluka kaka. Moi si mon bala de sevayo pour non que soit pétasse mo ache na ndako. O telengani boti ali mobali yango aye pour une fois au sengo mbongo. Oui au PCA. Posa na motema ya bolingo, motema ya kosalisa. Allez, au commission habitude pour na nini? Si on dit que les problèmes bon, pour biso tolo nini? Tolobi na yo ce qui pasteur aboyote na mondenga bonzambe, c'est que yonde sa nini? Continue sous te kata, tika kizoba na sugi wana.
Merci beaucoup Yapati. Conclusion na yo fa l'artiste. Love la canon. Moi conclusion nga nini. Ndeko nga mobali tika ko kende ko déstabiliser vie ya ndeko na biso mwasi o sia bala déjà. Tant yo zo ki conscience ya ko bala libanda, c'est parce que o se sentaki capable que non azo mwasi nga musu libanda o azana kata ndaku aza akumija que non os non supporter souté. Akenda na zo makamuna tika ko landa et puis yo mama na biso oyo. O moni ki zo bana yo place bimememi yo. Maintenant le pasteur wana azuba message à transfert nyonso oyo sala na mobali na wana c'est par conscience. Tant si o sala ki par volonté mo bolinga ki mais yé mobali wana ala ki imbécilité na yé atineli pasteur na biso wana ba message wana zo temps yo selon ba no pasteur a mobali na yo alinga ki ona ta pasi abali yo a honorer yo vike po yo oyo ki sa masonité zo temps ko selon na pasteur wana expliquer que non te abande ko ya ko mpona aider boye parlande bozo conscience mais nous on mobali so continuer bongo visa mabe fort nzambo frapper au pena so musano za obebi sa mabala bana batu tant pe oki kuna ntifia na kangi porte et pas moi sinon pas ndako wana tant obenga na e on okilande suka on sait que vino comme on peut pas kaina on doit tourner à place moko obebi sivina yo moko pour rien. Merci beaucoup, fa l'artiste noir, mot de la fin, et puis Bambote Nabaye. Oui, merci. Premièrement, on a remercié maman Darling pour cette opportunité, un espace Oyo, et puis à mon vieux Pati, derrière la caméra, je vois mettre une cime, et puis à la celle qu'on appelle tendresse, c'est dit Bingala, sirène, de courtes jambes bien chargées. Mon vieux Jerry Kobetox, il y a Pati, il y a Gauthier Business, et puis, bah, et tout besoin de temps, là, dans la émission Oyo, vous avez droit de savoir. Merci beaucoup. Il y a Pati, Tozo Kabana déjà, mot de la fin, et puis Bambote Nabaye. Ouais, merci la patronne Darling Love. Merci mot de la fin Zaka que maman ata utupotine de la maman ya mobali na pasteur Mbongo. Il faut informer pasteur. Ata potine de la leki ya pasteur wana. Ozo mobali na potine de Mbongo, il faut informer ye mobali na yo. Bosko muto pasteur ayebite. Donc le corps bongisa, le corps bongisa. Le corps bongisa et ozala bien. Sans plus tarder non pesa mbote na ngai na papa na biso notre boss Sibou Mutombo, na Pessimbote na Irène Madiani depuis Afrique du Sud, na Pessimbote na mon ami, mon pasteur Imam Alage depuis Hollande, depuis na Massananga Jerry Kobetox, Kande Zaraka, Taratosanga Jerry Kobetox, na Pati Kobetox, donc na Pessimbote na Tendresse la Sirène, na Pessimbote na Metiti qui est derrière la caméra, Moussala Kande Kitoko. Merci. Merci beaucoup. Il y a Pati Kobetox. J'espère que comme une fin, il y a analyse Nabiso qui présentée par Darling Love la Canona, Msusu Bolobo, Darling Osali Bolobi Bozong si non non non, ezakaka ambiance il y a émission d'engagement la rapport comme ça moi les solo Goumakas. Eh pardon, mais tu dis ma big Darling yo lo baki yo petaka. Eh te na peta ndeka somuta tumbolinga mais kota papa mokonzi na très doux na sola bien makasi po respect na papa mokonzi ça la bien. J'espère na problème oyo comme les couples oyo lelo oyo papa na biso ya pasteur conseil nga na koki kopesa yo oza pasteur tala ngo na misu ya molimo ko tala ngo na misu musu te poso tala na misu musu ni oboya mwasi na okasokwa mwasi na tricher yo. Oui, nebi ko tala ngo na misu ya en tant que l'homme de Dieu. Merci beaucoup, na mon vieux, mon vieux JP pendant 5 fois ballon d'or en Suisse, mon vieux bébé Serita, bébé Serita, bambote no belé na Allemagne na, bambote no vraiment belé, bambote encore na honorable Papinzi là depuis France, bambote no vraiment belé na lingio mingi makasi et longo na libota na yo, merci encore na prêta-color moi ça mondele. Excusez-moi, moi ça mondele, ma grande sœur chérie que j'aime beaucoup. Bambote non vraiment et belé Marie Kabala depuis États-Unis. Germaine Zara, motem Aristote na France. Bambote non vraiment belé même ma casse. Bayanga, bafana Darling, na moi vraiment bolinga nga makasi, nga pena lingi bino makasi. Bon s'abonner vraiment et belé et que ça la bien makasi. Merci beaucoup na Metitima Oyo Azaki na sur ma caméra. Merci beaucoup. Merci encore na le big boss Papa Sibou Mutombo. Merci papa pour la confiance. Tout le monde a dit check. Comment check TV. Merci Sibou Mutombo.